Losako à toute la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Bienvenue dans notre rubrique des histoires, des analyses. Sikoyo to komi na masolo ya ba maman. Lelo toza na masolo ya ba maman. Ba maman bo kendete. Toza na posa na bino ya ba conseil na bino. Ya avis na bino pona lisolo ya mama Eliane. Na pesi bino nyonso ba maman Losako. Numi bumwala. Na pesi yo Losako, place ozali. Molongi 3 fois. Oza molongi mbala misato. Na pesi yo Losako, maman, merci pour na soutien na yo. Bafana, parfum de bonne odeur. Vraiment, Losako, Brigitte Quist, Losako, Belinda Tumba, Losako. Betty Liampe, Losako na yo. Merci, Nabino Nyonso, oyo bozo soutenir. Chaîne Nabiso, Belinda Benz TV. De près ou de loin, même na kota la kaka vidéo, même na ko partager vidéo, vraiment nzambe apambola bino. Ko tchaba j'aime, vraiment nazo sepela mingi nzamba apambola bino, azongise la bino vraiment ya ebele ponga na kokokate. Nzambe apesa bino oyo nyonso bozala ngo posa. Lelo toza na masolo ya ba mama to ko kendela ngo na lingala po eza masolo ya mama ya ba mama. Lisolo ya mama Eliane. Mama Eliane. Mama Eliane na tango yo azana kimia. Mais libota ya mama Eliane ezana kimia te. Bande konanga botu nanga problème nini. Déjà ce qui muto na kimia c'est que ça va. Et libota sikoyo ezangi kimia. Lisolo ya mama Eliane ezande nini. Eza boye bande konanga. Mama Eliane avandi na libala na ye. Aza mwana mwasi oyo asalaka. Akoli vraiment mingi na poto awa. Auta ki c'est vrai na Kinshasa. Aza na papa na ye, na mama na ye, o bazano na bomoi, ba parents na ye. Aza na bandeko ebele awa na Europe. Vraiment famille monene. Avandi na libala na ye, mama Eliane aza ndeko na biso ya mwasi, aza infirmière. Alors, amona na kabiso moto yebi ba musala wana vraiment soki oza makasi nzamba pesi yo makasi eza vraiment ozanga mbongo te po yo moko ko gérer ko sala na tongo ko sala na pokwa ko sala na ba ko komisa na ba agence vraiment mama Eliane bandai ko se retrouver. Mais problème aneke mobali ya mama Eliane o ba boti na bana misato azalaki na problème ya mosala. Papa ezalaki kaka lelo asali lobi akati lelo asali lobi akati ba Eliane vraiment mosala na ye ezalaki mikolo nyonso o ke salaire eza ya sûr. Papa abandai ko va na mingi na ndako pona ko garder bana tout ça. Papa na biso aza mutu oyo akwafaka akataka suki. Alors abandai ko va na ndako azalaki na ba client ebele o ba yebaki ye mosala wa sala kakataka suki kitoko batu vraiment bandai ko ya na ndako. Moko msusa yebisi mwasi na ya lobi Eliane. Nazo mona ondengo ozo sala c'est vrai ozo aider mais talaka nga naza mobile. Ba mike o nazo zwa ezo simba vraiment te yo moko moni na ndaku batu bakomi ko ya tout le temps ba week-end même n'en parlons pas. Au moni te ke nga naza na idée moko il faut na fongolisa salon de coiffure. Na fongolisa salon de coiffure pour permettre batu client nyonso bazo ya na ndaku ba koma siko kolanda na salon de coiffure et osala bien en plus na mutu na yebani et ko sala vraiment bien bana basi bakoli. Eliane alobi pourquoi pas. Ndenge kaka nga moko na sala boye na kende boye na zongi ça c'est vrai bato bazo ya na ndaku eza ebele mais na moni soki idée oza nango en tout cas oza na idée ya malamu. Mama Eliane azalaki na mwa économie na ye ba mike na ye aye kozwa mbongo mususu na crédit. A aidé mobali na ye bafungoli si salon de coiffure na part. Papa abandaki salon de coiffure na ye malamu. Kaka ndenge zalaka ne bandeli. Era moni vraiment que non succès ye lo yenge ye papa komi moto likolo. A komi ko nyokola Eliane na ndenge moko donc mawatro. Ba mama est-ce que biso linga bongo? Est-ce que biso vraiment to linga ka bongo? Non. Maman sungi papa. Alobi ke non mobile nanga ndenge ozova na ndako eza malamu te ide opesi eza malamu kende ko luka mi bale malamu soki to sangi fito s'en sortir. Papa azalaki nde ko luka occasion oya ko nyoko la mama.
oya komonisa mama pasi po na ndako oyo bandai kozwa mukia bandai kokoka te yango bato mosusu tomoni baza fidèle soki kozanga ezali tosala attention ba mama omona mutu fidélité eza makasi soki aza nango te mais ara kozwa omoni sikoyo face na ye alakisi oyo vraiment ke non ezalaki yo te papa wana akomi kolakisa Eliane makambo donc ekobima soki abimi surtout ba week-end omone na ndako te malheureusement période wana ba confinement ezalaki te ba couvre-feu ezalaki te pour peut-être alinga azwa raison lisusu te alinga avanda na Eliane na ndako amonisi Eliane boye ndeka tolobi Eliane aza na mama na ye aza na papa na ye ba parents oyo bazalaka na bana na bango vraiment proche libota oyo bazalaka proche Eliane aza na baya na ye aza na baleki na ye ana poto bakomi komona Eliane akomi ko souffrir Eliane akomi ko souffrir kolela ezalaki akati ya kobomba koki susu te mobulu ya mobali ezalaki ya kobomba esili akomi kolakisa vraiment boye ke non alingi lisusu Eliane te c'est à Eliane de choisir soka ke ba week-end akei soka kei semaine mobimba kei Eliane akomi kolela papa na mama na Kinshasa bayebaki bandeko nyonso bayebaki ekomi lelo malamu lobi mabe mais Eliane alinga eka mobali na ye libota toyebi makambo ezalaka kimia ezate olobi obenga ozwa ma conseil ozwa kimia tango esalaka ke boyoka na bino mwasi na mobali ba famille bazalaka moins écart à l'écart ba famille a malamu ba comprendre balobi oui kimia ezali bazwi kimia na bango c'est pas grave Dieu merci ba mususu pe balingaka vraiment que non bo bande koyoka na to benga ki biso boyoka ni fo benga biso e koma ki kozala mbilinga Eliane na bana ne misato na mobali bazalaki kaka mobali lokola yebaki déjà faiblesse à mwasi na ye ayebaki déjà que non Eliane ndenga zawana akoyi koboya ete Eliane ndenga zawana alakisa faiblesse nyonso pas mobali akenda zonga eza basi vraiment baloba ke non ngai nde na vandi ya wana vandi kaka akenda zonga yo kokutanga ka wana mais Eliane azobosana ke malade ezali Eliane azobosana ke azana famille mobali ndenga bandai kosala bongo soka ke azongi bayokani babebani na suka nango aye ko proposer Eliane alobi mwasi nanga na moma osiko bayokana ki guerre sili barande sili kimi ekoti bakota bakomaki bien Eliane pe pona ko sunga ba parents na ye azo ede ndenga edaka lokola mona na bambongo na ye azo ede mobala ye ko proposer alobi omoni musala na osala vraiment moi bambongo komi komona na kolanda batute tout ça là il faut to évoluer awa na poto yo moko zo ye bakaka misala ngo abosani ke ya bandai ko sala te kana musala Eliane babandai ko vivre kutu na kimia na bolingo problème ezalaite ye ko sala siko ke non ye akomi ko azwa moins plus place yaki ko bebisa makambo ko zangisa kimia na ndako ba guerre ekoti malgré ça ye pona ye amoni eza malamu pe saleli ye ba ouverture makambo ebele ayebisi Eliane mwasi nanga ndenge ezana il faut tokoma kosala ba business ya okende na Kinshasa kolanda batuté nga na lingi yo nazaka mobali tout ça limbisanga mais moi business e osala bien na ozwa babiloko lokwa na za niveau à Paris na facilité batu baza biso toyebika système à low cost na kozwa to kendaka na teka na kini to kosala mususu yo kei ane mususu nga pe na kei to bando sala bongo soit to tiki bana to ke biso mibale bayoka na ebongo mwasi na mobali eye kosala ke bakangisi kaka ndenge ezalaka mwasi akendaka ne kaka mosala na ye comme d'habitude mobali pe azo continuer na mosala na ye ndenge akendaka en même temps basombi bandeka ezalaka batondisi bacontener tout ça losako bapapa bamama losako masolo ya bamama Mireille Ntima les cœurs des enfants losako na yo ma belle landa lisolo Mireille papa a proposé moi sinae basombaka biloko babilokos ndenge kaka ezalaki batondisi conteneur papa ye kokende na Kinshasa mais avant kende na Kinshasa abongisaki donc avant mikolo wana avakende po ayeba eke okende na kini azala na besoin Eliane atikaki vraiment kimia na ndako na ye
Eliane pe oye mataye kita tout ça là ye pas là qui na kimi alobi mobali akeka akoluka. Mobali ake Kinshasa. Akei avandi 1 mois 2 mois bengi mwasi. Ewe kokutana na mwa ba période ezalaki ya ba confinement elinge banda. Ba maladie ezalaki ekomi mwa ko banda na kine ekomi tantôt plutôt. Abengi mwasi alobi ngai awa ba conteneur na le comité. Mais talaka aso na zonge osala malamu te. Eliane na yebisa alobi non papa zonga. Zonga vraiment puisque talakaka. Au lieu tikala osala déjà 2 mois, au lieu sala ba 3 mois kuna ba 4 mois et puis eyebana ki non teke ba frontière vraiment ko kangama nyonso donc ezali ki non moi keba ba mususu bazo continuer ko kende kin période na mais papa wana zaki déjà na Kinshasa. Ayebisi Eliane ngai faut na tikala. Na famille Eliane akomaka na ye akendaka vraiment makam nyonso elekaka malamu. Mibali oyo bakendaka kei avandi na ye mutakenda kotala famille ya mwasi ye mutakenda kotala famille na ye azana ye na besoin ya batute oba ya nini famille pe Eliane oyo eza famille ya monene na kini batika ki beau-frère na bango azana na ye tranquille lokwa basi bazwaki babiloko nyonso Eliane atindela bango vraiment batika ki beau-frère na bango tranquille bayeba ke non talaka mwana poto aye asali déjà 2 mois azali pe sous na ba moyen vraiment te toyebi ndenge nini lekaka na ebandeli batu bakoya tout ça mais comme à un moment moso ba sentir vraiment que non et loko zate batiki yo tranquille. Eliane a ebisi mobali na ya lobi papa en tout cas il faut ozonga kaka. Papa kati téléphone basuki saki bongo. Et avant dit une semaine après ayeko benga mama Eliane. Alobi mwasi na nga ndenge naza awa moyen te. Santé na nga vraiment moyen te nazo yoka bientôt koyoka kaka na kufi. Eli na abi mais papa to so la kaka soki une semaine awa oloba ina ngai makambo ke non tika langa kutu na yebisi ozonga donc ba malade ngonde ba bi komi ko kota na makambo wana ndenge zalaki alobi ngai moite il faut traitement na za na besoin mbongo il faut vraiment ba soigner nga na minute o place toza eza ba confiner biso moite bimezate na za na mbongo te na ne loko te na oyeba ndeni ya kosala te faut tindela nga mbongo d'urgence. Pardon. Eliane azaki na solution mosusu te. Papa sengata $100 te, $200 te, 300 te, akena ba 1000 kingani. Eliane pendenga azaki na bolingo mobile na lobi pourquoi pas? Et comme makambo ya santé biso moko na poto tozo mona ndenge yindaki vraiment donc makasi pona ba virus wana ezalaki. Eliane akomi ko banga bina on perd mobile nanga. Aye kotinda mbongo plus de $1000 na Kinshasa. Aye bisa alobi na tindi mbongo o se soigner, o changer date na yo ya billet na yo en tout cas ça là vraiment effort o zonga. E akuta zo mbongo wana zo yebisa Eliane ke non ko zonga yango na yebite na traitement soki mbongo kokoka biba billet komi moi compliqué. Bref, papa zwi mbongo. Soit disant qu'il y a malade. Ceux qui va bengani na appel vidéo azolenga. Botala ki motema mabe. Botu nanga ni bande konanga. Mama Eliane avandile na poto ndenge zalaki na bala misata komi ko galérer biso to yebi ba période wana zalaki ata kutu batu mususu bande ko sala te mais ba infirmière ba corps médical bango nyonso bande ko sala. Mama Eliane azaki obligé atika bana et pas bande ko parce que il faut kendo sala ko ikutika bana mike bango moko te mobali o azalaki non ata makabu na ye mais bana vraiment so ki parana bango. Papa wana azwi mbongo amoni vraiment ki azwi mbongo na maboko. Eliane pas vandi ba benga na kabasola ka mikonyonso. Moko mususu azwaka coup de fil grande sœur na ya bengi ye na Kinshasa kuna. Eliane ndenge nini? Eliane ayebisa abi bien ndenge ni mobile no abi ya. Bino mutu bozana ye kuna ucho benga nga awa za malade makasi na linga na nga oyebisa bino te. Mais aza vraiment gravement malade. Donc, quand on est dans un poka ba biango ba volango et commis tantôt plutôt mais il faut zonga za vraiment malade. Ngaba malade wana to yeba ki mnana okendo tala po bazo banga bana poto ba ozala contaminé. Yana yebisa abi Eliane. Mais makambu biso tozo yoka awa eza bongo te. Déjà mobile na yo ba monaka ye na ba matonge ba nini kuna malgré confinement zali biso awa ezo kipete mais ba monaka ye. Malade ngo ya yo aye biso eza ndeni albi nga bengi ngai nazo mona ya appel vidéo aza malade abi non.
nga na oyebi so vérité oza leki na nga nakoki kobombela yo te. Apparemment mobali na yo azokende kobala mwasi samedi prochain. Eliane Mayele Sili alobi no ya kosala boye te. Mobali na nga te akende tozalaki bien, tozalaki na problème te, bamakambo azalaki na ngo asatika azane na problème te. Yana yebisa alobi ngai na yoki mwana poto ebungaka te. Eliane yo oza mwana ozalaki na Kinshasa, oye bato bayebi yo, bana quartier bayebi mobali na yo mbala liboso aya na Kinshasa te. Boyaka na yo oyeba bandi kopesa explication alobi to yoka te ko balobi boye basali boye. Mais place oyo azokende kobala kaka mutu moko azalaki wana ayebi ke aza mobali ya leki na ngai yango aye ko prévenir ngai ke mobala leki na o eske baboyana po ndenge za awa apparemment azobala. Eliane Mayele yo kofunga babi ya senginga mbongo na pese même pas 1000 mais plus de $1000 na tindelier alobi kaza maladi fa zonga e komi susu ya kobala. Ayebisi grand sœur na lobi nga vraiment na ndimite lokola mutu ayebisi yo aza vraiment na famille wana. Nga naza na besoin ya ba preuve. Tinda vraiment bato ou bien bakanga ba photo na mona vraiment mobali na nga ye wana abali wana na kondima. Poso lobi bongo te akondima te po ngai tozo sola na mikolo nyonso. Yana epa yebisa lobi soki eza bongo yo pe kotuna ete po tozana na ba preuve te ba lobi okoya ko luka guerre na libala pamba kotuna ete tika nanu tozela samedi yango eza kaka dans quelques jours awa tozela totala soki eza ndenge lo sako ba papa ba mama botala mokili ndenge eza na makambo totala mokili ndenge ezokende tokosuka wapi ba mama tokokende wapi mokili komi mabe bato nyonso mabe opesa confiance epa nani olinga mabe oboya mabe tosala nini. Eliane awa na poto une semaine ekokaka te koki samedi ekokaka te koki komi jour ya libala. Oui effectivement bakangi ba photo papa wana kaka ye ake kobala mwasi abali vraiment bazwi ba preuve batindeli Eliane yeyo Eliane amoni mobali na ye. Alors Eliane na Kinshasa bandeko nanga aza na papa na ye aza na mama na ye. C'est vrai mobali wana abimaka na famille. Papa na mama ya Eliane bamoni ba preuve wana balobi mwana mobali oyo atosi biso baboti te. Ndenge nini biso ba para ya mwasi tozali abangi biso te kaka na Kinshasa awa ake kobala mwasi mususu atiki mwana na biso kuna na poto azonyokwama kaka naye makambo yango ezalaka Eliane naye kobimisa verité me nga na uto tindele mbongo alobi na nga za maladi ayebisi nyonso na bapara toyebi bapara nini na kolinga bongo azomona vraiment ke non mbongo yango kutaki kobalela kaka mwana na biso ye moko mwasi na ye mutu apesi ye opesi mbongo babala mbanda yo yeba eka opesi po sunga mobali mais mobali kaka na mbongo wana ake kolukelo ba charge ake kolukela o ba tension ake kolukela o maladi na motoki na yo moko ba mama ba papa le sako surtout biso ba mama to fungola miso makambo eza biso blague te eza vraiment makambo ya solo mabe komi mingi toyebi te mokila ngo soki ezokende wapi. Pourquoi ki motema mabe boye? Pourquoi kosala moninga mabe? Moninga oya lingi yo oya zosunga yo pourquoi kaka kokende kosala ye mabe pozwa nini? Lokumu ya nini? Papa wana abalaki vraiment mwasi wana bande kwa Eliane bakenda kosala mobulu to nini te puisque balinga ki ba mona vraiment ba preuve boye. Mais l'état bino bomona ba preuve donc c'est que vous permettre libale salema poti libale zo salema si liba on bakangi ba photo balaki ba photo et comme qui trop tard libale wana salema ki Eliane amoni ba vidéo makamu nyonso famille ya Eliane ba tomboki. Pourquoi na bandeko ya mobali wana bakei ndenge tolobaka ba semeki ba belle famille bakei kobala mwasi wana mususu raison mobala pesa ki bango ngana mwasi na poto toyoka na kate et pourtant bazalaki en bon terme yena mwasi bayoka na kate yango wana kuta yaki
fala ye abanda kala po bazalaki na ba conflit c'est vrai tolobi Eliane aza na ba parents na ye babanda ko kende komona ba parents ya Eliane tala mwana bino azotungisa ndenge kaka ba parents ezalaka entre bango na bango babokilo mais tango mwana bango ya mobala ki koyebisa bango ke non ngana mwasi tozoyokana te bazweki courage se bakende na famille ya mwasi batuna exactement problème ya eza nini mwana biso aye alingi abala alobi ke ye na mwasi na ye oyo toyaka kobala liboso toyaka kose présenter libala esili bayeba bapara ya mobali wana basalaki bongo te bango nyonso bazalaki na libala wana babokilo na basemeki baki kobala mwasi mosusu esalaki pasi na famille ya Eliane esalaki pasi na Eliane ndenga azalaki wana mobali ayeba ye déjà vérité nde nazala bakanginga moya kowanga neza te abengi mobali na ye alobi ndenge oza kuna ti okozonga okotikalaka kotia lisusu makolo na yo na ndako te ndenge ozozonga wana luka place ya kozongela bafamille mpe ndenge ezalaki batombokaki papa atomboki bafamille na poto batomboki ezalaki vraiment opesi mbwa boy lo sako ba papa ba mama lo sako bozomona mokili vraiment tokozwa mayele ndenge nini Eliane fala sala ndenge nini fala kendo talisa fala bondele pa nzamba fungola ya miso fala ila fala sala ndenge nini mokilo eza makambo ebele mobale wana ye kozonga poto ayaki kozonga poto quelque temps après mibali oyo donc m'en fous ça yebi déjà que non na BBC oli aya kosenga ba pardon akendaki na ye kosenga ba pardon te pona moment wana Eliane azalaki na complicité makasi na famille na ye na bayana ye na baleki no baza na poto puisque bon to banda ko garder bana mobali aye ayaki eloko liboso asalaki azwi kaka donc kosenga même pardon te azwa kaka bilamba na ye biloko na ye akangisa aluka place akokende kovanda soki pa banda kovanda na salon de coiffure oyo kaka ezalaki oyo baluwaki asalaka soki mpe ndeni Eliane alobaki na bandeko na ye alobi motema na ngai ebebaki lisusu makasi motema na ngai epanzanaki lisusu makasi kokanisaki moto yango soki akomi sur place akoye ata koseskize akoye ata kopesa baexplication non ezalaki bongo te papa wana aye na kimu orgueil nyonso asenga ta pardon te aluka ta ba complication te donc ya mona ki kazwi bomengo nyonso ya mokili azwa kaka babiloko na ye akanga mwasi aza na mosala loko azaki na bakle na ye aye akanga biloko akenda Eliane na ye kokuta boye mobali biloko oyo ezalaki ya moins important ya ye bavalise eza lisusu te abenga mobali boye yo moko moto olobaki na nga na kende naza na explication ya kopesa ote po amona ye déjà ke bapreuve nyonso ezali papa wana akenda Eliane atikali kosouffrir mais lokola azalaki na famille na ye bazalaki trop proche baya na ye ndenge tolobi baleki na ye papa na ye na mama ne na Kinshasa esalaki bango pasi makasi bazalaki vraiment ensemble na mwana na bango ya mwasi na pasi na bisengo kobenga ye nyonso baya na ye moko koya kovanda kuna ba weekend oyo asalaka te donc babandaki vraiment ko soutenir ye makasi balobi Eliane c'est pas grave mobali asali oboye akende on sait jamais mususu pe nzamba épargne na makambo kaka ndenge ezalaka nzamba osunga yo ozana no jeune botu na nini bandeko na ngai botu na nini mikolo eleki Eliane bandeko ne bandeko ya na ndako ekomi soki balingi baya na ndako oyo yaya nga na koya kuna oyo yaya mikolo nga nazo sala oyo yaya mikolo musala makasi bana ndenge bazalaki papa azate ba weekend soki Eliane asali mingi me bandeko kende pa ba yaya na baleki Eliane ba mikolo wana esali ke bana bazokende lisusu te mais Eliane yo lobi ozosala bongo bana oh non talaka na yaka mikolo nyonso nazongaka voisin nanga moto azogarde bana e kosala ke mbala mosusu anniversaire ezali kaka na famille ndenge ezalaka bana bazalaki oblige bakende bana ndenge bakendaki balali kuna epai ya Eliane baki kobeta masolo oh non maman elle était venue avec papa nous déposer maman était venue avec papa et bandaki bongo bana lokola babomba kate bana pe bayebi te nzoka nde
Eliane na mobali na ye basi bazonga na ki na bango. Papa wana place akendaki lokola tikaki salon de coiffure kuna aye kokuta makambo soki echangeaki soki ndenge nini aye kozonga na pasi. Akomaki vraiment na pasi place akovanda ezate. Era Monica suki akoki lisusu te aye kobondela Eliane. Eliane o bamonaki pasi na famille na ye na bandeko na ye. Olia yebisa ta yaya tala ndenge makambo zalaki barando wana ye kosenga nga pardon te yaya. Non, Eliane bombi na motema lingi koyebisa famille te po bandaki kobanga lokola papa na bango alobaki mwana na ngai yo na mobali oyo makambo asala yo kisi biso soni yo na ye esili. Boboti deja bana esili asali makambo soni. Eliane mobala ye kobondela ye. Eliane bicarbonate pondo a lembi. Andima na ye mobala zonga. Soki pa sala ki mikolo combien to yebite me mobala zonga kan deja na ndako a prévenir le botate. Bana nde mutu ya bakendaki baye koloba. Baye kotuna Eliane yo zonga na mobali wana. Amona ki moya kobomba ezate. Aye koyebisa baye ana yena baleki na poto ke non ngai mobali ayaki kosenga nga pardon na mona ki eloko kosala ezate azaki na place akokende te aza mobali na nga asengi nga pardon alobi ke makambo asalaki soki azongeli kosala akofuta nga amende nga naza na problème na bana tatani na Eliane alobi ye alimbisi mobali na ye etumba ye losako bapapa bamama. Ba yaya na baleki ya bayoki bongo balobi biso mutu to souffrir mobalo anyoko lio na poto et suki bongo ta ki vraiment ko bana mwasi na Kinshasa Eliane yo zongi fie na ndako kana bopete boye vraiment yaya bengi papa na mama na Kinshasa papa na mama pe kuna na Kinshasa balobi ke non lokola Eliane yo to se bisote mobali oya yokisi biso pasi papa wana lobi soki kokufa ndela ngaki na kufa na pasi soni oyo biso to yoki mobali na asali libota mobimbe yebi bandeko nyoso ba yebi mobali wana kaka na bopete bongo asali mabe famille na ya mobali na famille mwasi na Kinshasa komaki ya koswana bapanzani mobali wana za na bandeko te o bakokai koya na famille na ye ba valoriser yo ba senga ba pardon yo ndimi kaka bongo Eliane na lobi ngai pe na mobali wana na si na ndimi na zongisi na ndako za mobali nanga papa pe na mama balobi soki pe osali bongo biso na yo pe ko tanga ka lisusu biso te ato yoki biso na likambo ko yate ko benga te toza na posa na ote po yokisi biso soni. Il faut opona soit mobali na yo ou bien biso mobala Eliane alingi kosenga pardon na famille ya mwasi te lokola ko swana ezalaki makasi aboyi komikitisa mwasi pe ami lobi ke ye ndenge eza wana aponi na ye mobali na ye na pasi na bisengo atiki na ye famille aponi mobali alors kino mokolo lelo ndenge tozoloba boye Eliane na famille na ye bayoka na kalisusu te. Eliane na famille na ye bondeko ekufa pona mobali. Bana o bazalaki na bolingo bakuta na kalisusu te famille epanzana. Bandeko nanga. Lisolo ya mama Eliane yango wana ya lobi aponi famille. Asala siko nini? Akenda aka kotika bana epa ba yaya epa bandeko. Asala nini? Mobala kendaki asala ekobo aye kosenge pardon siko falaki asala nini azoye bateki azalaki na famille ayokisi famille pasi azoye bateki makambo zalaki azoye bate famille epanzani azoye bandenga obongisa famille te azoye bandenga ko convaincre mobali wana teke no mobali tala makambo zalaki boye luka famille na ngai luka pa ba parents na ngai ata na téléphone benga bango bayoka no senga pardon avanda bongo totala biso ba mama. Tolobi masolo ya ba mama. Est-ce que ndeko na biso Eliane vraiment azana conscience ya bomoto ou pas? Libala oui to boite il faut zala na mutu mais mutango ya zo nyokola o azo respecter ba famille te oyo ayeka ka pona intérêt oyo azongi pona intérêt pona ndimite ke na Kinshasa kuna libala ane kufi. Mais famille na yo, papa na yo azano na bon moyi, maman na yo azano na bon moyi, zana ba famille, oboyi bango nyonso, oponi mopaya. Oponi mbeka l'hôpital. Lobi ya Eliane to yebite soki kusoka ndeni. Mais na moment o nazolo bana bino boye. Eliane ye a lobi ke non.
asala nini mobali alingi komikitisa te kosenga pardon te alobi akosenga pardon te po famille ya mwasi bafingaki famille na ye ndenge bakendaki na feti akokende te po bandeko na ye bakolinga te ngai po na nga na moni Eliane akomovanda kaka libala provisoire mobali wana ye kaka kobenda mbongo peut-être kaka na mbongo Eliane ayosala bandozwa muke azokangisa benga mwasi wana na poto bokoyoka na koya lisusu peut-être kobetela bino lisolo ke mwasi wana babalaki na Kinshasa aye awa na poto ebongo wana sikoyo ekozala ndenge nini ekokoma makambo komela bakisi po ba estoma mobali a décevoir yo mobali asali yo mabe toyeba pe komitambusa biso moko toyeba pe koyeba kokogere ba makambo entre libala na famille pona nga na moni ke ba famille ya Eliane baza na faute te papa wana na mama wana baza na raison batomboka basilika pona mwana na bango mais mwana alandi kaka mobali kaka pona question ya garde d'enfant a préféré ba parents na ye bazala négligé na pasi nyonso bayokaki ye pona ye alobi ke aza na raison po libala wana eza ya ye mobali au moment où aye asengi pardon aza la droite ke na kosenga par-ci par-là normalement fallait famille na ye ba comprendre kaka ke mobali sa ye po yende mutu basalaki mabe eza bango te yende mutu basalaki mabe mais ya ndimi na ya pardonner mobali pourquoi papa na bango surtout azotelemela lingi te bayana bango na poto komi famille panzani voilà bandeko langa lisolo ya mama Eliane to meka kote ya mama Eliane na ba commentaire peut-être ko sosola po ba masolo eza mingi ba expérience eza mingi mais eza na bato bazo comprendre te c'est vrai mutu na mutu azana ndenge azana motema na ye mutu na mutu azana ndenge akovivre to boyi te ko limbisa soki omoni ke olimbisa metala pe famille na yo po mobali wana un jour akokende okozonga lisusu na se ya makolo na ye mwasi alobi ke mobali ndenge aconvaincre ye asengi ba pardon akokende lisusu te azozela kaka soki azongeli mosala afuta ye amande soki amande wana lokole kozala kaka mbongo mobali wana akotindela ba famille na ye bakitisa motema mais papa wana pe bandeko ya Eliane balobi ke papa na bango baza bato bazangi te oyo soki bayeli bango $100 $200 bakitisa motema bango balingi honneur respect voilà bandeko nanga tokomi na suka lisolo na biso mama Eliane aboyi famille pona libala tozwa mayele toteya nanu mama Eliane na ba commentaire soki akotanga bakotindela ye video oyo ako comprendre soki pe akozwa courage alakisa mobali na ye to meka kopesa ba conseil mais biso pe ba mama tozwa mayele masolo ya ba mama to mipesa ba valeur ezaka te muta ke asali buzo basali mabe ba ye basengi pardon oui amen muta ya ke ya sazu habitude ya bika ta ke na zongi ata na sa nene ya za kuna ndima kaka e bongo soki maladi okotika bana otiki bana peut-être pe maladi te peut-être bazo bongisela o ba mabe moko eloko azoluka eyebani te oya tika kikuna nanu asilisi likambo yango te na Paris pe awa bazana no oyo ba abandaka ko tromper ye avant baza eza kaka pasi bato musu toyebi te soki envoûtement soki pe nini mais to pesa ndeko na biso ba conseil to meka kotia mwa commentaire moko ata mibale soki akoyoka soki akolanda ekozala malamu mingi to komi na suka ba papa ba mama losako na bino nyonso ba oyo bozwi occasion ya kolanda lisolo oyo tokutani mbala na sima pona ba rubrique oyo ebele toza nango na Belinda Benz TV. Vraiment à très bientôt. Losako et bye bye.